Bandeko awa tozosolola likambo ya leadership entre Maria Tumba na Karine Mokonzi la Baronne. Asala assemblée na réseaux sociaux le quoi toyeba na te mena privé ko talisanga ke toyeba na kota oyo kanga ponga mona omiyoka. Ya be ayaka na loyenge ya panza na wenze. Shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze. Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze. Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze. Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze. Ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze. Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze. Bana la wenge bayaka na loyenge ba panza na wenze. TikTok ba fi basila kaya on bibo simba kisi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lipambola nzambe sila aboite. Asala assemblée na réseaux sociaux le quoi toyeba na te mena privé ko talisanga ke toyeba na kota oyo kanga ponga mona omiyoka. Bandeko foto solo lango. Toko solo la Karine Mokonzi la Baronne. Mama YouTube. Mama réseaux sociaux. Na Maria Tumba. Nani Mutoyo tokokoma kotia numéro 1 awa na réseaux sociaux nani Maria Tumba moko kaka oyo Karine Mokonzi oyo pe kaka toza na ye aza pe kaka moko la Baronne. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Asala assemblée na réseaux sociaux le quoi toyeba na te mena privé ko talisanga ke toyeba na kota oyo kanga ponga mona omiyoka. Ya be ayaka na loyenge ya panza na wenze. Shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze. Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze. Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze. Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze. Ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze. Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze. Bana la wenge bayaka na loyenge ba panza na wenze. TikTok ba fi basila kaya on bibo simba kisi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lipambola nzambe sila aboite. Asala assemblée na réseaux sociaux le quoi toyeba na te mena privé ko talisanga ke toyeba na kota oyo kanga ponga mona omiyoka. Bandeko, la comparaison n'est pas la raison. Mais oyo ezali comparaison te. Oyo ezali sondage. Naseki
Pweza likambo ya Karine Mokonzi la Baronne, incomparable. Mais si quand on compare Penatina, ah oui, tangu ye moko la Baronne aloba bien. Lelo biso ba Karine Mokonzi ndenge to yabo lelo. Ba o ba ya pe liboso na biso bazala. Lelo bango ba kenda biso to remplaça. Un jour pe ba Maria Tumba aloba pe na émission Maria Tumba na ye ayambi Maria Tumba. Maria Tumba baleki oyo bango ba remplacer biso. Bandeko elakisi nini na tabino moko. Botala bien ti Karine Mokonzi oyo tozotala mama YouTube, mama réseaux sociaux, ye moko na monoko ne alobi azali remplaçant ya bato balaki deya liboso na succès. Bango batikala sikoyo ye mutu akoma wana ye pa kokende. Maria Tumba oka nazotiela bino bango ba remplacer. Tango wana aza kolobela Maria Tumba me ye moko te azolobela ba Jenima ba Mervin siko Maria Tumba na Karine Mokonzi kaka oye moko alobaki na bino. Po soki ngam na lobaki bongo papa Robo makambo nini ozoloba mpo na la Baronne. Komoni ngo sangisa na makambo basangisaka te. Mais sikoyo elobamaki na chez Mokonzi. Mboka revine pete mtalobi yango po baloba mi atebo pona ni okataki te. Président Tony Guerre pete po baloba ne yo pe rando na yo bongoli yango boye. Nadine Mukendi te la plus intelligente baloba ne pete ke yo mayele leki ebele to la taille acoustique na yo etindi yo bando compare yo na ba Naomi Campbell boye koloba ne bongo. Me mutu alobaki yango mama na Henrietta Karine Mokonzi la Baronne. Ye mutu alobaki ndenge ye aza wana lelo oyo aosa succès bato bazalaki wana deja bakenda lelo tour na ye. Lobi nango ye pa kotika ekokoma tour bato ba remplacer bango wana. Yango awa foto lobela yango. Alors bandeko poto kota na yango fona loba mwa likambo moko boye. Likambo nena loba na ba chroniqueuse kaka ba vi na bango ndenge nazomona mikolo koya. asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te me na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka. Yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze. Shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze. Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze. Mervin pe ayaka na loyenge ya panza na wenze. Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze. Ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze.
Jemima kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze. Bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze. Tiktok bafi basilaka ya ono bibo simba kisi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lipambola nzambe sila aboete. asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka lekechu mikoleko ya akomata kokoma na mbongo ebele koleka sikoyo changement makasi ekosalama na vie na ye te changement ekosalama te ya makasi akozala kaka ndenge azali akokita na ye mpe te soki kokite kozala ya moke kaka makozala ndenge aza kaka Gia Lisho akokokita akoti kikumbi to Gia Lisho akokomata apeli mpe makasi kote mbongo as'impose mpe na mokili donc Gia Lisho aza na deux côtés côté moko resita makasi en tout cas Gia Lisho akoningisa mokili kaka na côté la chanteuse te na vie na ye nazoloba mbongo bien-être donc posé donc comme tel sikoyo soki akomi bongo te akokita kaka ya pamba te akokota kikumbi donc akobunga nake sikoyo na Grace Temo ndenge aza sikoyo akokita akozonga ndenge azalaki akosila te Grace Temo akosila te akomata beshelo te soki akomata moke kaka me kokita te position oyo aza nango akozala kaka soki akomata moke ekozala grâce po Grace Temo akobala te oui nazoloke te nazoloba oyo nazomona nga mpe nakomi paster akobala te sikoyo Grace Temo soki akomata moke ekozala ntango aza na bateknike na ye ya kotekama aza na kapasité akodrage mobali mpe aza na kapasité akobeta mosinzo donc akomata me moke ekomonana te nake na Pamela Shekola Pamela mpe kala te na 10 ans akomi na ba 50 ans Pamela aka mwasi kitoko na misu ne wana ya kitoko elongi mpe kitoko aza mpe ngambe Pamela akokoma na mobali na ndako bavandi mpe ndako moko nde bozomoneka wana mobulu azane mobulu ka me ya kochange te mokili moto ekochange so bomoni atiki mobulu eza te ye moto atiki mobulu mokili moto etikisi ye mobulu donc age akokoma nango na bakandida bakozala te sikoyo ntango bakandida baza te eza te ke ye moto atiki
ndenge tomonaka bamama ebele na bapapa ebele balekaka na réseaux sociaux. Omona papa 50 ans ya 60 ans azoloba nga natika mobulu ya namonaki te mobulu eleki mingi tika sikoyo namema makambo serie. Bongo yo na 50 ans 60 ans 70 ans soko omemi makambo serie te mokili omemi so makambo serie ata kutu wana koyoka le grand mopa akomaka lettre atindeli badanseuse. Soki toketala badanseuse lelo oyo bakoloba bana biso kutu moto aposte akufa tozelaka na bwato lettre eya toguta ata mopao eyaka te badanseuse oyo baleka bakosa na bango. Eza question age. Toke sikoyo na nani na Fivette Mayemba. Fivette Mayemba à bout de souffle. Azana succès accompagné avec les Ketu na Congo Lizu. Fivette Mayemba yeba ozana mobali. Ata tozomona à bout de souffle, oui. Mais aokata na te. Lokola sa kota na monde ya réseaux sociaux. Aolinga obima te. Pas obima pete. Ata bimi. Ba image ezali ba wando ya mbepeka. Mais yepe aokoma na mobali. Ndako mona mobali. Mais mobali yango fo azala oyo bino bozo kalikile te. Tana zoba obino bozo kalikile te. Po bozo kalikile mwana poto. Bozo kalikile mobali moko ya jeune. Amonaka mbongo non. So mobali ya jeune aza na problème na basi adebruyaka na ye. Soki ya boga azanga mbongo. Sino te mobali ya koya pa ya Fivette Mayemba ezaka papa. Tokei na Tracy Mbelenga Claudie de Suka. Bango bamataka sekomata. Mikole koya bakomata lisusu. Te bakomata te bakokita. Mikole ezo ya bakokita. Bokokomona ngo te. Bango moka bakomona ngo. Bakosantira ngo. Bakokita mwa muke. Nakoyi penza ko detail yango te. Po nazomona ngo clair te. Atala komi pasteur. Makambo te tomonaka clair atoa pasteur. Pona kobeta pe makiona te eloba pasteur pétage. Fona salela dona ngai pasteur. Tracy Mbelenga na Claudie de Suka bakokita. Ata bomoni yango to bomoni te bakokita. Eloko nazomona nde kamwa clair. Clair pete kamwa clair. Bako divorcer. Après 10 ans. Soki ba divorcer après 10 ans. D'autant bako koksa 15 ans. Na bolingo. Bako divorcer sous te. Donc il y a deux choses. Divorce, il y a 70%. Divorce, c'était 30%. Et zo sengande balega ko bandanga na zolo basiko.
soki baleki 15 ans alors baodivorce susu te. Sinon te dans 10 ans baodivorce. Dans 7 ans à 10 ans baodivorce. Mais bes oui bakomata te baokita. Bandeko nazoloba comme pasteur. Nalobi teke bakokweya bokeba kokita eyeli kokita esalamaka na bato to bo bato tu te mais ça dépend ka esalamaka tomona yango soki totali mpe lelo awa na bourse na États-Unis tomona na bourse bato bazokweya nao baomata tomona yango na facilité sikoyo bango kutu bakokweya na bango te ezeloka bien me bakomata te bakokita nga mpe naoluka bango te naosala mosala ki paster ata panda 30 minutes eya mabe te sikoyo tokenda nani Cynthia Wadol ye mpo kanga makambo no olinga ngo ondire nga na komona ngo te fungola bagutsi mponi ozobanga boye bon natiki kasi natiki nalobi tokenda nani bandeko natiki ya Wadol modele abangaka na age na ya bien te natiki na sote tokende na oya nani ya Manique de John botika Manique de John avanda Manique de John bon tozonga na biso na likambo na yelaki asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisangaki toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze tiktoke bafi basilaka yango na bibo simba kisi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit lipambola nzambe sila aboete asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisangaki toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka Maria Tumba na Karine Mokonzi la baronne. La comparaison n'est pas la raison. Mais où ezali comparaison te, où ezala raison te, où ezali sondage. Papa Robotiki pasteur a combiné muta sondage. Mokili yango ezali penze lengi. Gu. Nazo compare nani? Karine Mokonzi la baronne. Bido tubo globa. Papa Robo. Karine Mokonzi aza na YouTube. Maria Tumba aza na TikTok. Non. Non. Eza bongo te. Eza réseaux sociaux. Tango Karine Mokonzi yemwa lobaki. Yepe aye agotikela baleki baisika ba Maria Tumba. Est-ce que Maria Tumba zalaki na YouTube? Azaki na TikTok? Réseaux sociaux.
etange Karine Mokonzi tango azolobela ba o bazalaki batikeli ye place aza kolobela bato ya TV na ndimi ta banda kolobela bato ya YouTube po grâce mbisi ti lelo nano atikela Karine Mokonzi place te. Karine abete coup de sabot ye pa aza kaka wana alingaka récupérer place na ye donc Karine Mokonzi aza kolobela bato ya télévision ata toyeba bango te ata mingi ti lelo toyebi bango te me bazali oyo akolobela miso toyebi bango ba oyo tu tozala na époque na bango te na Kinshasa miso toyebeli bango mpo baye poto toyebaki bango te neti ngai banda na ye poto. En tout cas bajournaliste ya TV ya kala wana tu na esika ntango ngasi na ye poto nayebi bango te ata ntango naokende Kinshasa natali TV buu namoni mpe bajournaliste natangi mpe bakombo na bango lobi nango ntango nazongi poto nabosani nanga bango so botuni nga kaka bajournaliste nazotangi elo ya kala avant na ya poto daba oyo naye nakokuta nayebi bango te misusu naye koyeba bango ntango Marie Misamu abimi etangi bato ebele bayebi ye awebi journaliste te bazalaki na Marie Misamu bavanda na ba me nga nayebi ye te nayebeli ye kaka na bandi wana me ntango tozotala bande na Marie Misamu bato tozotala na bango baotunanga papa Robo yo mpe ndenge nini oyebi ete yo nani oti to bazolobela yango na surtout lokola balekaki ebele nga mpe natikaka ok kombo nde mutu kombo eza kosone me elongi na moti achange o achange te me nzoka nayebi ye te nazoyebe nde mokolo wana lokola mpe babande ereki ya ngai bango kutu munoko pamba bakosombela bandi wapi bakoma kosomba lelo alors ndenge moko biso mpe na poto so toyebi banoela Henriette Kajinga mpo na Karine Mokonzi baoyo bazala na série na bango te donc tant Karine Mokonzi alobelaka bato ya télévision ya YouTube te alors boyelanga te ke papa Robo tika comparaison nga nayosa comparaison te sondage asala assemblée na réseaux sociaux lokola toyebana te me na privé otalisanga ke toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze tiktok bafi basilaka yango na bibo simba kisi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit lipambola nzambe sila aboete asala assemblée na réseaux sociaux lokola toyebana te me na privé otalisanga ke toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka yo kuno lobi nini naloba mbala moko tala yo lisusu ozovimbana ozolinga olakisaka yo oza mutu attention te or ke pire yo nde mutu oza mutu attention ntango ozoloba naloba mbala moko mpo etikali moke otya eno na mai etya omela mpo na attention
bongisaka eno na yo nga na kokontinue na douceur oyo ezali sondage yo so mona sondage basala yango na désordre tika baje wana Karine Mokonzi la baronne na Maria Tumba Otemadi Poutine soki kombo ya bongo elikangi gan bon bandeko eleki ikoni te wana fotoloba kombo ikone ya fin ikone ya mystique mystérieux kote kuna alors bokitsa motema te bokitsa motema te ke o Karine Mokonzi icône makambo ezokende sikoyo bien aza icône me makambo eyebani te so ezokende bien awa eza sondage ye moko la baronne asalela bino sondage alors soki ngai nazosala émission oyo avec elengi na fierité na koloba ngo mpe na kimia nyonso mpo ye moko la baronne sasala sondage apesa mpe résultat na ye Karine Mokonzi la baronne Maria Tumba Poutine Karine Mokonzi akoma na poto mère fashion apesi baide tosa cagnotte bajine ekobima bachapeau ekobima na komba Karine Mokonzi ebando tekama ezaki ida bien Olga sololi na Karine na mayele te mafuta nde eza bien ezaki mpe ida bien bon baprojet wana en tout cas malheureusement esalama te tokobenga yango heureusement te malheureusement asala assemblée na réseaux sociaux lokola toyebana te me na privé otalisangaki toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze tiktoke bafi basilaka yango na bibo simba kisi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit lipambola nzambe sila aboete asala assemblée na réseaux sociaux lokola toyebana te me na privé otalisangaki toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka Maria Tumba banonso wana epesamaki te me bamapapa ya bien mpe ebimi na kombo lokolo moko bakoma Maria lokolo mosusu bakoma Tumba Maria Tumba Maria Tumba namoni yango ezosirikile na TikTok mapapa kitoko vraiment même soki bayeba teka yango na poto ekotekama bandeko kote kuna bagangi wo kote kuna eloko na koyebisa bino ezaka moko on se calme sondage na esalami te oyo eza kaka parti oyo nasali yango nde babengaka comparaison
bino mo bosuki sa réponse n'est pas la raison ndenge wana te nalobi kaka chapeau na komba la baronne jinx na komba la baronne idée ya mère fashion ezala idée ya très bien surtout alobelango na motema moko asalango na motema moko amemela biso cagnotte na motema moko ya pembe pe elongo na mobali na ye ya congolais ya Brazzaville donc de Congo ekangami po ebimisa idée moko kitoko merveilleux esalama te alors fo naloba malheureusement nakoloba teke heureusement malheureusement Maria Tumba annonce moko te pesamaki tokoma mona objet vêtements chaussures bouche na kombo ya Maria Tumba eza te polo moko bake kuna betima caché ndenge tomona oyo ya publicité ya concert ya le 24 juin non to ya matanga mutakufi non to tango la baronne abandaki a démarrer carrière musicale basaleli polo na madame Angélica non wana te tozoloba vêtements classiques o mutako kolata abimi pe kitoko propre lipapa wana kaka ona tali na TikTok nete mutako kolata ngaki Château Rouge ake marchand d'Erlek batu bazotuna lipapa osombela ngwa siko bakoma Maria Tumba komboni kaka teza na lipapa wana mais lipapa ngo c'est du lourd classe ndenge moko Karine Mokonzi so babetaki bakepi na komba Karine Mokonzi surtout bakepi mikolo na jeune baninga basomba ngwa trop asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze TikTok bafi basilaka ya ona bibo simba kisi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit lipambola nzambe sila aboete asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka po bakepe ningo obetama avec classe po mère fashion apesaki idée ata bisika kosalama ide ezalaki nanu pete babiso oyo tokoki mpe kodevelope bango ide soki ekokosalama wapi na qualité ya bien na prix ya bien to olika kaka oyo azalaki pembeni ya Karine akoki kolakisa ye so ekokosalama wapi na qualité mpe ya bien alors bandeko Wani elaki siko la comparaison n'est pas la raison. Na comparer, mais eza nango raison te.
Kote kuna bagangaki wa. Kote kuna babanda kolenga. On se calme. Tozongi na sondage. Karine Mokonzi na Maria Tumba. Bandeko. Ndenge zaka na miziki boy. Ezalo bimisa album ebele. Ezalo bimisa album muke. Ezalo botama na 1900. Ezalo kobotama na 2008 na 2000 ou bien na 3000 ans. Histoire eko tchakaka. Ate zaki l'époque na yo. Mais tokotala bakomba ngo ndenge kotanga ba. Tamba lobelaka musique. Batanga la grand qualité. Batanga ke. Atinde bango batanga. Rien. Beaucoup on a bino batang. Botangi na bino ba musicien mosusu te. Et botangi grand calé. Batanga ke na Zaire te. Batanga ke na Afrique na monde. Atindi bango te. Alobi pete basale publicité. Batangi. Wende sol. Batanga gai. Atindi te basale publicité. Atako kona zali Junior Wendo. Junior Wendo peta sale la publicité. Yende kutumta sale laga. Junior Wendo publicité. Mazate akufa. Pour comprendre muke. Kote kuna shiko ba sepeli bagangi wo. Kote o balobi Poutine. En tout cas, où est sa comparaison te? Sondage. Makambo na lobi sikonde. Ezape sondage te. Ezape comparaison te. Ezaka histoire. Annoncé. Ezaki mukolomoko. Po biso ba histoire ekontaka biso bien. Ezate ototanga na classe. Ototanga na classe. Kaka histoire ekota biso. Diego Kao. Livingstone. Mésobotanique. Europe, Amérique. Esclavage. Et c'est lui. Ba oye tikali ça dépend. Ya oya ndimi. Abomba ona mutu na ye. Biso en tout cas. Totambulaka na Diego Kao. En première position. Yango wana. Histoire tikala na mutu na biso. Oba bete la biso na ndaku. Avolala. Oba bete la biso na toko. Na mwanze bozoe mbama. Na mwanguba mai batie wana bozolia. Bon, tant que tu as 5 fois d'abord goûter, na Congo bien sûr, na Zaïre, bokanti wapi, po boko kamwa, 5 fois n'engini, 3 fois, te, wana modèle batu baloba, biso tozaki ba pauvre, non, bana cité, njiri, tozako lia 5 fois bien, ou bien ba goûter tozako kontango, mais biso, komba goûter toye bien mote, ba tie ba nguba wana na manioko, esaka kolia, esa goûter te. Et ce qui 3 fois na bino bokontaga yali déjeuner, petit déjeuner, déjeuner na menu wana bino. Biso to kontaga ti o ea une fois. Moko ba pie bino makemba bakalinga to kontango. Ava bolia. Tango bolie sikoyo ponde kotambisa okauka to nzombo po biloko tuto banda kolia na tango wana ata bitekuteku misune tonda kaka moko po boni bokoma na pokwa na bokomite
manioko lisusu na nguba ya okalinga bongo to ba masango batokisi na poko lisusu tolie 5 fois te 5 fois alors bon awa ya likambo kolia te poso na lobiango na poto bwana bino lez na Congo babando lela mutakendeke musala babando lela tango papa kolela bana bakotuna te soki na kufi bango mpe bakomolela yango tosukisa wana alors bandeko Karine Mokonzi na Maria Tumba Karine Mokonzi na Maria Tumba nani inani bandeko Karine Mokonzi azaki na Congo siksa danger na réseaux sociaux poto awe yebiye na kin ayebanaki nanu te po bamega eyalaki likambo tout d'abord yo moko mpe po bayeba makambo no na poto fo bebisaka mbongo na mega Karine Mokonzi ahésita te abebisa mbongo ne na mega po na Facebook na yekaki Facebook mpe ezofute te eloko te na poto ayebana pa na membre babima na Congo aye koyebana ntango akoti na RTGA inane na RTGA musala esili aye kokia poto Karine Mokonzi lelo oyo na kin modele ayebanaki te ndenge wana te ntango azalaki na kin Maria Tumba ndenge aza na kin ayebani na ndenge moko ya kosakana te na kati ya kin mpo na yebana na kati ya kin eza teke yo po avandaka na kin mpo na internet mpe kaka mpo na nini mega ekoma pepele donc Maria Tumba azwi facilité ya koyebana makasi na kati ya kin tina poto wana ya réalité en plus réseau oyo ebimi kombo nango TikTok eza facile ya kokota facile ya komanie facile ya kokumisa mutu mpe mamega kutu esilaka te mwana makazu akokosombela baleki na ye bamega na sheri na ye donc TikTok bazokota yango partout tina bavillage eza pete eliaka mega te etiaka makambo ebele ata oya kotala no makambo mosusu ntango otali kaka moto moko kuna bazokumisa komone Maria Tumba yo mpo olandi sans koyeba ntina yo mpo komokumisa ye putin donc en bref asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te me na privé otalisanga ke toyebana kota oyokanga mponga mona omiyoka yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze
Shasha dore ayaka na loyenge ya panza na wenze. Ya ana ayaka na loyenge ya panza na wenze. Jemima kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze. Bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze. TikTok ba fi basila kaya on bibo simba kisi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lipambola nzambe sila aboite. asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka Maria Tumba na Congo Kinshasa te na Congo na tamuke ayebani makasi koleka Karine Mokonzi ndenga ayebanaki n'époque ne na Kinshasa. Maria Tumba na poto ayebani seko na poto bazomone nde bato akini bazomone te na poto bazomona bon TikTok ebimi Maria Tumba zali Alexis Koni bazomona bon misusu bazotala Maria Tumba aye azalaka boye miso bayebi mais mingi bayebi te. Pourquoi? Premièrement bayebi TikTok te miso bayebi koye bango sikoyo bakoti mais bazo intéressé Maria Tumba te bango bazo intéressé ba live. Donc en bref bato poto ba intéressaka mama Congo ke Maria Tumba. Mais Maria Tumba azomata segomata kala te na poto bako intéressé na yesu makasi to bako intéressé na ete ça dépend ndenge okende po bato ebele mpe bazalaki na TikTok ata bango bayali kaka me makambo basalaka esili toza na yabe makambo alobaka eza epezaka ata aza la reine de jeton me makambo ne epezaka me sikoyo bato babimi plus de 10 bazosala makambo ya yabe koleka yabe so botali bino mo na TikTok bavoix ya yabe bazwa yango mingi na kala ata ebozotala yango mais soko otali bavoix oyo bazozwa sikoyo ya bato mosusu baye nsima yabe donc ezolakisa deja meme makambo yabe alobaka me bakoma ozwa yango ya ye te me ya bato mosusu mpo na TikTok eza bongo ubi bakezwa te ya bacamerounais ya baivoirien or ke oyo ebanda kosala yabe eza maloba oyo alobaka donc ntango bakangi maloba ne donc bino mo boyebi TikTok ya na makambo nango donc ntango bakangi style na yo na makambo na yo eza différent. Alors Maria Tumba yango wana tokokoloba te nazala siri ke aokanga poto rien me Kinshasa akangi yango akangi Congo mobimba akangi Congo mobimba seke akangi pe parti ya Congo Brazzaville na Angola génération oyo akangi bango wana bazali fitila Zaïre ya Congo bango wana pe bakoya na poto bamisusu ayaya Karine Mokonzi la baronne na Maria Tumba
sondage. Leader. Maria Tumba akokotambula partout na Kinshasa ye moko te po teke bakobeta ye no po bakolanda ye do bakoutia musicien moko wana otambola kote oyo aleki mpe bato balandi ye ntango Maria Tumba bimi bokanisa fanfare dingwe mutebeti bato tu balandi Maria Tumba musicien tikali ye moko ondira komo lumba solo. Bandeko Maria Tumba na Karine Mokonzi leadership leader ya YouTube te ya TikTok te ya réseaux sociaux tango Karine Mokonzi alobaki yango alobelaki leadership ya media po YouTube tango ebimi moto mingi bato mingi bakomparaki yango na bango mo ba journaliste ya télévision bazako zongo eza musala na bango ba BBC bango musala donc ba journaliste ya télévision bato ya liboso bandima ke YouTube ezaka ba collègue na bango mais ba BBC bango musala yango la baronne tango aloba ba o bazalaki bakende lelo batikeli ye do alobelaki media mais oyo ezakaka media te surtout media kuti na okipa yango te nazokipe nde réseaux sociaux aïe réseaux sociaux social sociaux. Karine Mokonzi Maria Tumba leader nani akuzala leader kaka na mikolo ezoya nalobi te na 2030 bien sûr kaka mikolo ekoya asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka yabe ayaka na loyenge ya panza na wenze shimeni mengi ayaka na loyenge ya panza na wenze Christelle Lomboto ayaka na loyenge ya panza na wenze Mervini pe ayaka na loyenge ya panza na wenze Shasha Adore ayaka na loyenge ya panza na wenze ya Ana ayaka na loyenge ya panza na wenze Jemima Kokonzoni ayaka na loyenge ya panza na wenze bana la wenge bayaka na loyenge bapanza na wenze tiktoke bafi basilaka yango na bibo simba kisi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit lipambola nzambe sila aboete asala assemblée na réseaux sociaux lokwa toyebana te mais na privé otalisanga ke toyebana kota oyo kanga ponga mona omiyoka nani leader la baronne alobaki bon totikela baleki do elakisi la baronne akotikela leadership na Maria Tumba mais pourquoi nga nazokende banzela ebele etant que la baronne ye moko alobi na malobane alobi ye mutu aza leader sikoyo mikolo ekoya ye te mutu akozala leader iyeyo Maria Tumba bandeko nazoloba mingi pourquoi mukolo nzoto onga nazosalela sondage
Yemoko déjà abeta sondage. Et puis Karine Mokonzi avant le balikambo. Avant d'aka kalikilango bien. A préparé. Pe bengi Maria Tumba. Et que Karine Mokonzi. Na TikTok mutu oya lela. Yabe. Mutupe wasalane camarade riboso. Yabe. Mutupe bazane tilelo camarade. Yabe. Abenga ipe mutu na succès. Malobite. Ye mutaotika leader. Abenga nina Maria Tumba. Maria Tumba passé. Basololi. Basali émission tolandi. Karine lobi na biso. Avaya koma wana batu bazalaki. Ye parotika. Bao bako remplacer bango. Donc, akolongwa leader. Leader akokoma. Maria Tumba. Mais pourquoi Papa Robot a eu ça la sondage? Alors, ce qui ngana pour ça la sondage, uniquement parce que Karine Mokonzi a retiré la moto sikate, a retiré la moto leadership. Ata bungi na media. Ata Karine Mokonzi alobi na kevo na la planète Mars. A comme une astronaute. Mais Karine Mokonzi a retika leadership. Bakolobela Karine Mokonzi pe bakoloba ye leader. Na lobi na musique. Nani a comparaka ye na Grand Calais. Bazate. Les grands mots wako comme ça tout l'album, tous les albums. Azanango. Akoko ça la comparaison na ba musicien nyos. Maza na ba musicien mosusu ako comparer na bango te. Ako comparer na Grand Calais te. Michael Jackson. Les grands mots pas wako leke na album. Ba Beyoncé bakosa makamutu balingi. Ba comparer bango na Michael Jackson te. Donc fona weba. Ba James Brown. Ba Tina Turner. Ba Johnny Hallyday. Ba Miguel Bosé. Ba Jules Iglesias. Ba Bob Marley. Ezana bato mosusu. Bako tika la ndenge bazalaki. Pambate bazaba icône. Donc Karine Mokonzi. Aza icône. Icône pe wakufate. Pour majorité bazalaka ba icône. To bakomaka ba icône tango akufi. Nazolo ba vrai icône. Nazolo ba icône ya surnoté. Pour na biso bato mangala, icône et comment siko surnom. Banda kaka le grand mopao. Alobaki o Karine Mokonzi azali. Aza icône. Bota la bino moko ya eza ya vérifier. Botali ba émission nyonso. Tango le grand mopao nano alobi Karine Mokonzi aza icône te. Bota la kaka tango Karine nano ye poto te. Bolanda na oya télévision na bino. Bolanda ba bandi tout bozonga tina ba CD.
tina ba cassette audio, tina ba disque à 33 tours, ti bokei na ba 45 tours, ba magnétophone, ba lance voix, ba haut-parleur, bokomona komba ikoni te, balobela yango na Zaïre, na bato baloba mangala. Mais tangu le grand Mopao, alobi Karine Mokonzi aza icône, lelo ekomi, tala yo na yambi yo, oza icône ya théâtre na biso, tala yo na yambi yo, oza icône ya ba musicien na biso, oyemba pa le grand Mopao, oyemba pa ya Wera, oyemba pa ya Félix Wazekwa, na ba musicien bamona na bango te, icône. Tala ba icône babimi awa, mosusu soko bimisi ete mo bibimi. Ngala za icône, na beti 20 ans carrière. Ato betaki 100 ans. Na ipso za icône. Icône eza mystique, mystérieux. Ba icône bazalaka rare. Siko Karine Mokonzi azali icône na aventure te me na ndenge solo. Preuve yango wana ntango babengi icône, bato bako budango bokaki nde balobaki. Mpo na nini bakotia mami elela te, ye makambo nini asalaka, ayebi ndenge émission ebandaka te. Donc bazolobela icône te, bango bazolobela ba légende. Or que le grand Mopao alobi te ke Karine Mokonzi aza légende, doyen, professionnel, alobi aza icône. Icône ezali mystique, mystérieux. Po bo comprendre non. Kombo ne biwa pamba te, bo betango na Google. Sikoyo ngal nazomona bisika Karine Mokonzi akotikela Maria Tumba place te. Nazomona te. Nazomona bel et bien succès ya Maria Tumba. Nazomona ndenge azoningisa makambo. Mais Karine Mokonzi aza icône. Maria Tumba eyebani pete so kozala icône, un jour toi kozala te. En plus kozala icône, basali lango karikiri te. Bayebaka pete. Eza pe musala oyo sala te to eloko ni. Eza ensemble makambo moko boye, yango moko ekobimisa yo, pan neti étoile. Étoile ikuti yo moko obima na makambo ozosala. Po étoile eza yango wana star. Neti Maria Tumba sabimi lokola étoile. Mais icône eza l'au-delà, musika. Donc Karine Mokonzi sondage oyo asalaki, en tout cas sondage oyo ya ngai epile ya ye. Bandeko, oui. Sondage oyo ya ngai ndeleki. Karine Mokonzi to sondage nasalaki, nayebi te soki amikitisaki, to soki technique na ye nayebi te. To soki alingaki asala ndenge bino wata mokili, bokolandela succès ya Maria Tumba. Nayebi te, ye mo akoyeba. Mais Maria Tumba aza na leadership devant icône. Mais non, ça se fait pas. Neti le grand Mopao. Ye penza azoki na lire ya ba icône.
Maintenant nous kaka komi iconité. Po yemo ko balinga mi benga icône. Mais lelo pe bakoma ko benga icône. Ya surnom po ya benga ki Karine Mokonzi icône. Maza légende toujours nanu iconité. Bob Marley Kutu. Batie na liste ba icône. Après ce combien d'années à Koufa? Marley Morgan, icône. Après quelques années, tant à Koufa. À Koufa, il a 38 ans, non? Marley. À Zalaki, pas bonne santé. Bon, Bandeko. Sondage, il y a la baronne à Ebitina Pesakiam. Et qu'on a les stratégies. Mais sondage, on a pesi. Et ça a un résultat. Et le coup du sondage. Et comme il pense vrai. Maria Tumba. Akosa ne succès. Mais Karine Mokonzi ozaka likolo. Aza icône. Maria Tumba soki un jour na histoire akoma icône. Alors akomi icône. Kuna ba comparer suste. Soki na leki soki na leki te. Icône bazaka ba icône. Esili. Soka tikali ko koma icône te. Donc Karine Mokonzi likolo. Donc, on a les réseaux sociaux. Icône azali Karine Mokonzi. Donc, on comparer na mutute. Na kanisa tozo comprendre muke. Te bo comprendre mingi. Bo comprendre muke te bo comprendre mingi. Maria Tumba Poutine. Kuna pozo kende bien. Ozo lia bango. Ozo beta bango. C'est bon. Ça se voit. Nga papa robot. Na suki siawa. Ciao. Asala assemblée na réseaux sociaux le quoi toye bana te mena privé hotel sanga ke toye bana kota yo kanga ponga mona omiyoka. Yabe ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Shimeni mengi ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Christelle Lomboto ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Mervini pe ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Shasha Adore ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Ya Ana ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Jemima Kokonzoni ayaka nalo yenge ya panza na wenze. Bana la wenge bayaka nalo yenge ba panza na wenze. TikTok ba fi basila kaya on bibo simba kisi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lipambola nzambe sila aboete. Asala assemblée na réseaux sociaux le quoi toye bana te mena privé hotel sanga ke toye bana kota yo kanga ponga mona omiyoka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yania, Mendache, donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni a danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni a danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.